Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wasi yo ntwadi ongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuko kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo tozali na mukolo talami malamu ete na kati na Bible ye moko tata Nzambe asengi yango kopesa yango libela epai na ye epai na biso bikela mona ye oyo ezali ete mukolo yango ndenge kopesa yango mobimba na yango kosanzola ye na banzembo pe kobenga ye na kati na mabondeli yango tata Molimo Santo Papa Simon Kimbang Kianga na lobi ete koyemba ezali nde kobondela mbala mibale yango biso nyonso oyo tondimeli kolo Yesu mokolo yango topesa yango mobimba epai na ye yango biso awa na kati na lingomba tata Molimo Santo awa na Yerusalemi tozali kone kokanisa mingi na milolo na biso ya jetiki oyo emonani ete esilaki na mokolo na lobi kasi nani tosilisi malamu te pamba te lobi pe bakubu mosusu ekolanda pe bafleur pe remise ya bafleur epa batata na biso na kati na mozole tolandi matei na biso ndenge bauti kote ya biso banda na nzembo ya liboso oyo ezokoyemba matango nyonso Papa Simon Kimbang Kianga na lobi ete tosalela mosala na ye na solo po ete tokoka kobika epai ya tata Nzambe tobombamaka te tango tozali kosala makambo wana mokili totosi mibeko na ye te tokanisa te ye azali komona biso te nzokande azali komona biso na manso oyo tozali kosala yango nde nzembo ne ya mo Papa Simon Kimbang Kianga na lobi ete tosalela mosala na ye ya tata Nzambe na solo po ete tokoka kobika
biso nyonso toyoki mpe mabondela ndenge na ndenge na mabondeli tozali kolela mingi na ntina na mpasi eza na kati na mokili kinya ezali te bongo na Afrique oyo ezali ete continent ya bilaka RDC mboka oyo efandi tata nzambe nkolo isimi tata molimo santo soki totali na este kuna mpasi ezali koloba ete na baprovince nyonso mpe mpasi ezali na ndenge nini biso nyonso tozali kaka kolela bamaladi makambo ya ndenge na ndenge nyonso wana tokolonga na nini na mabondeli oyo tata molimo santo aza kotinda biso papa Simon Kimbangu Kyangani toyebaka te ya solo bilaka oyo batata bapesaki biso ekoki kolekana te biso moko tozali komona na miso makambo mingi oyo batata batikali kolaka biso makambo ya boye na boye na boye tozali komona yango na miso takisa papa Diangenda alobi ete a partir ya l'an 2000 bokomona turbulence makasi ekokota na kati na mokili mobimba mpe na kati na lingomba kasi bino bana na biso boko pousse raison moko te soki bobiki te pamba te totikili bino manso na kati na bolingo mibeko mpo misala yango tala lelo oyo papa Simon Kimbangu Kyangani esengeleki aza na biso lelo mokolo na yenga kasi okoli kokuta kuna na résidence bandeko na biso bauti musika oyo bauti ya bamboka mosusu ndakisa na Angola Brazzaville esengeli te asolola na bango mpe bakene na likambo oyo bakozonga na yango papa alobi nini toyebeki te papa le 24 décembre alobaki na ye le 25 mpe alobili likambo yango ya le 24 décembre mais tozali bana na ntango tokoyaka na Yerusalemi malako oyo tata molimo santo ekoki kozanga te mboka musika bapoto Angola Congo Brazza na ope bautaka mboka mususu ya Afrique esengeli mpe bayoka mpe liloba oyo tata molimo santo alobi nini yango esali ete biso na biso tozali awa ya ndenge mpe atindi biso toya kokomisa message na ye ya monene ya makasi ezali ndene nzembo ndenge aza kolanda biso oyo faki ayembaki faki nzembo ayembaki me koriki yo nde kolo nzembo wana papa Diangenda alobi ete ye azali Moïse te akoki kotika biso na nzela te yango mpe tata Simon Kimbangu Kyangani alobi ete akoki kotika biso na nzela te kino nde akokomisa biso koreki wana nzembo tata molimo santo auti kosenga biso bandimi toyebaka ndenge tobandeli yango tata nzambe akotikaka biso te azali kotala biso etamboli na biso nyonso manso oyo papa batikelaki biso papa kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda kontima yango nde tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kyangani azali kolanda yango mpe nde ye azali kolakisa biso akoki kotika biso na nzela te ti akonokomisa biso kasi biso bandimi ntango tozoyoka mateyi oyo baza koteya biso malamu awa tozali koyoka na motema na matoyi pardon tobomba na mitema na biso mpe tosalela
soki totosi te tosaleli te wana raison ekozala mosusu te lisusu te ke nanga nayokaki matei te koreki Merci Koreki. Tsembo ezana Kikongo. Mama nalikambo ete papa Fumalongo. Papa dangina kuntima zaliko nyonga. Ba blakisi biso mibeko nyonso lingomba. Susi na bango. Biso nyonso toko kakolonga tokota omboka elaka kasi tokanisa ndenge bazotangela biso na kati na Bible nini ezalaki na bandeko na biso na bana Israel tango bakomaki
pene ya kokota na mboka Elaka mabe monanaki kokota na mboka Elaka mibeko yango Moïse akendaki kozwa mibeko bozongi na ye lokola umelaki oyo bana Israel esika batikalaki bamoni eke Moïse akeko umela azozonga noki te peut-être eke Nzambe azali te kokolakisa biso ndenge nini tokokota na mboka Elaka bazongelaki biloko mabe bamaji banzambe ya lokuta oyo bazalaki na yango na Egypte esika bazalaki na bowumbu eza komonana mpe na biso lelo oyo bamboala misato batikali kolakisa biso makambo balobi ete biso tokotika mokili oyo tokoki kobunda etumba wana kasi etumba wana eza ya molimo eza bonzoto te batiki biso na kati na bolingo mibeko misala kasi makambo yango sikoyo toza kolanda yango te nyonso misato to mipesi makambo ezanga ntina mpe bapapa batikaki biso pamba te batikeli biso ye wana papa Simon Kimbangu Kyangani oye mpe azali kolala pongi te azali kolakisa biso ke oyo batata batikaki yango kaka ye azali kolanda yango alobi na biso ete tosala bilan ya bonzoto te kasi ya molimo awa toza kolonga na mobu ya kala toza kokota na mobu ya sika pe surtout na mobu nini tozali kokota 150 toza kokokisa oyo ezali ete alingomba tata Simon Kimbangu bilan baza kosenga biso ya molimo nde baza kosenga biso soki toderute ngonga yango oyo malamu tozonga na nzela ya solo ya tata Molimo Santo soki na ntina na mpasi ndenge ezalaki na bana Israel tokotaki na binzambi oyo esengeli te na makambo tozwi bamaji bamedaya ndenge nini biso oyo babengami bana tata Simon Kimbangu bapekisa biso biloko wana banda ebandeli banda 1921 na le 6 avril papa Simon Kimbangu aya pona biso Nzambe na biso apekisa biso biloko nyonso wana yango papa Simon Kimbangu Kyangani aza kosala repetition totika makambo nyonso wana to mipesa mingi na misala bikateli ezali bikateli oyo bazali kosenga biso ezali pwana biso tozwa lobiko ndakisa ijiki mardi le 30 papa ndenge asengeli yango bikateli na biso bapesaki biso ya $20 malamu topesa mardi oyo na ntango ya rencontre ijiki ya mokili mobimba apaki mpe $5 oyo basengaki biso batata bikateli nyonso wana yango nde tokolongela soki tozali kotosa bikateli mpe mosusu ezali na bamouvement na bakorale nyonso wana ndenge baza kokatela biso tobosana te tozali kotonga Yelusalemi oyo mboka na biso ya Elaka koloba te ke kuna ijiki akosala boye biloko nyonso wana etali kaka mpona kotonga Yelusalemi apaki ke na mwanda nyonso wana ezali lukumu ya Yelusalemi lukumu ya tata Simon Kimbangu ta mikolo eleki papa alobi ete mwa bambisi wana ezwami na bato kuna na mwanda elesa etekama na population nyonso ya mwanda pe bateka na talo ya moke kuna na Brazzaville ndenge moko milona ya plateau ya Kunzulu etekamaki na
mbongo moke koloba ete batata batikali kokosa tata moke te bilaka nyonso soki totali bacentre nyonso wana agricole ezali nde bapapa batikali kofongola yango papa mfuma longo papa da ngenda kontima alobi ete bachantier nyonso wana bobebisa te ekufa te po ekolesa mokili mobima toza kokanisa kaka eliseki lelo bapapa na bonzoto babombami kasi tala biloko yango ndenge ekesango na mokili mobimba lobi abanzaki papa abengisaki réunion à travers ya papa directeur du cabinet kosala réunion ndenge nini kolona mpe kobokola biso bapaster baresponsabilité bapesi biso papa depuis l'an 2021 apesaka ordre na biso bapaster na baprovince esika mabele ezali tozwa mabele ozwi mabele zwa mikanda ya leta cadastre po ete bisika nyonso wana nde kuna tokolona biloko oyo ekolesa mokili mobimba tala mikolo euti koleka tozalaki visite na ministre wa industrie aye kotala bamashine oyo Coral dirigeant asombi mpona nini biloko ekobimba kuna ekolesa kaka biso bakimbangiste te kasi ekolesa nde bato nyonso wana nde eza devoir ya biso bandimi bana tata Simon Kimbangu na kotosa batata bango nyonso misato maloba na bango yango nde papa Simon Kimbangu kianga naza kotransmettre biso butu moi tembo nde dirigeant mtaza koyemba ngo te jeteki mtayemba yango mokokisi ya bilaka azali kokokisa bilaka nyonso oyo batata batikelaki biso tozala bana na botosi na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mwa tata molimo santo amen bika twakubikela moko twatonda lusiku muso tutambuli kwa sidieto muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela mukumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela
Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.